Balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain boza ebele na monde entier bozolanda biso esika bozwami mbote na bino. Lelo tokiti toye kosolola na mwana mboka maître John Mbaya Ntita tokolobela bongo matali actualité politique du jour. Mbote mwana mboka. Oui, mbote ndeko journaliste. Tolobela nanu meeting ya mwana mboka Martin Fayulu esalemaki lobi na commune ya Kitambo na Kanluka. Et pa wapi lobi ataba ane ebele vérité des urnes ekebima kaka. Olobi nini pona yango? Bon, c'est son droit de parler. Eza droit na ya koloba na bomoya motonyo surtout c'est une au etali système démocratia autobengi na lopoto la démocratie. Tous en République, la liberté d'expression. C'est-à-dire, moto na moto, to ngulupa na ngulupa, bazana liberté ya koloba, oyo ba monike za bola mpona bango. Et na yango mbula matali akoyi kopekisa bango te. Donc, azo senga vérité des urnes, yemo ebi ekome wapi. Donc c'est sa liberté d'expression. Maintenant, oyo etali biso na ngambo ya parti politique na biso MRJCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, pe na ngambo ya engulupa na biso to mibengi na lopoto ba centriste. En tout cas, pour na biso ba démarche ya mwana mboka Fayulu ezali ya kotengama ekomema esika moko te. Donc atika na ekolandela ngo a abandonné carrément. Mboka na biso toza bosenga ya mobulu wana te, toza bosenga ya liboke, tozala elongo lisanga po ete to longola mboka na libulu oyo baini ya mboka ba plongeaki yango pendant plusieurs décennies. Donc na tango to surtout arraché déjà passation à pouvoir na kimia to luka susu mobulu te to zonga su na libulu po ete oyo ye akoluka suka nango na moni eza malamu mingi te. Donc na ko pesa un conseil en tant que un visionnaire na makambo tali bokulaka auto bien dans le poteau politique à Sundula nzela wana ekomema esika moko te. Alobi lisusu azali ko dénoncer alobi que ba institution ya mboka na biso eza régner na corruption ya bon atangaki seni atangaki sous cour constitutionnel siko par rapport à dénonciation wana atika ngo pe to ko bakara na yango na o etali ko dénoncer la corruption wana to kokoki kotori ko appuyer parce que biso pe sa médio et les kaki to tenaki point de presse pour na ko dénoncer corruption. D'ailleurs, si j'ai une bonne mémoire, mandat à CNI c'est là qui déjà CNI aza moto oyo engulpa batu oyo basali bosoni mingi na kambotali maponami. Donc mingi baza na kati ya ndaku ya ba élu du peuple auto bengi parler du peuple baza bato yo bango mo baponaki. Eza expression ya population te to bengi on a le poto corruption na yango toza na bosenga ete makambo ya corruption esi na mboka na biso siko makambo ya corruption o ekomi maladie on a beaucoup bikisa ngo lolenge kani po mutu nyonso azotelemela corruption azotelemela mais malgré bozotelemela ezokobaka kezo persister kaka solution nini pena bokozwa te o ekoki ko empêcher yango une fois pour toutes. Pour l'instant biso bana mboka émerge ko toza na kibokonzi te mais tokoti kopesa pe moi batoli pe ba idée ndenge ozokoloba pa ya mokonzi mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à lutter contre impunité quel que soit rang ya mutu quelle que soit position oye azako occupé ceux qui attirent le boko na kati ya saki ya l'état esengeli te bakanga ye pe babelela ye basala mbela ke mutu songolo pakala ayibi eza kimoyibi donc eza ndenge moko na o ayibi bisikwiti na wenza gambela babete mabanga kozwa mbongo ya l'état eza pe kimoyibi donc toza kosenga na mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à lutter contre impunité biso to sepelaki mingi na reproche oyo asalaki epai ya baconseiller na ye jour ayambaki bango na palais de la nation abetaki c'était makasi contre fainéantisme contre corruption contre trafic d'influence oyo ndambo ya baconseiller bakomi kosalaka bakomi ko se livrer na yango
alembate ata na cabinet na ye parce que bakombo yebani ya bato oyo bazali kosala nyamu na caisse ya l'état na niveau pe ya la police to ba na fonction publique abeta sete makasi na o etali bitumba contre impunité. Donc mutabuki mibeko na o etali boyibi esengeli te bakanga ye ba transférer auprès ya ba juge compétent. Donc continuer car toujours dans kolobela maimatali corruption na mboka na biso. Moi na mboka fils Mukoko o bazo benga gardien du temple. A outi ko lancer message moko na presse à lobby boé. Lobby mardi le 6 août rokende ko déposer lettre o ko permettre e ba marcher le 30 août. Thème ya marche wane kozala terme ya marche wana a dénommé en haut non à la corruption, oui à la bonne gouvernance. Est-ce que marche na wana zo memelango c'est une bonne marche? Bon, déjà nandengo tangi intitulé à lettre na eza likambo ya ko encourager. Mais et si kabiso tozali ko condamner ezali ba propos ezala côté ya PPRD ba béret rouge ezala côté ya UDPS fils Mukoko. Ce sont des propos oyo ezali komemambo kana kati ya mobulu oyo afingi mokonzia oyo afingi mokonzia oyo vraiment comme on dit en français, j'avais des larmes aux yeux quand je vis ça. Donc les Congolais tombaient trop bas. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler en termes d'un individu comme si Kabila Koufa raté, comme si Tshisekedi a Koufa raté. Tout le monde ne peut pas Tshisekedi tout les lier. Ceux qui jeunesse le lot parce que s'accrocher à un être humain. Ezali Buzoba. Nazako pesa mbela et pas ba jeune. Ba s'accrocher na ba idée. Ba s'accrocher na vision. Ba s'accrocher na ba pensée. Ba tika ko ba o ngana za mutu ya songolo, ngana za mutu ya pakala. Wana tozako boya yango. Donc mboka na biso eza na besoin ba institution ya makasi. Toza na besoin ba homme fort. Époque ba homme fort eza révolu. Eza révolu. Ceux qui ont une idée non malamu, on soutient l'idée et non l'individu. Et non l'individu. Au nom du peuple congolais, au nom de la jeunesse congolaise que nous représentons, parce que n'oubliez pas que notre parti se dénomme le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Tout ça que la Moussaba jeune va comprendre, c'est que c'est la politique. La politique ne consiste pas à adorer un individu. La politique consiste à soutenir les idées. Et ça n'a pas PPRD, pour soutenir ma bonne idée, il y a PPRD. Pour soutenir ma bonne idée, il y a FCC. Dans il y a UDPS. Pour soutenir ma bonne idée, il y a UDPS. Pour soutenir ma bonne pensée, il y a UDPS. Pour soutenir Batou. Bazama Bendete, Atama Bendepe Nzulukaka. Les gens, les hommes ne sont pas éternels sur la terre. Nous avons appelé sous tribalisme, ils ont régné makasi. Tribalisme, ils ont ça la rage, nango ya nango pe mwana mboka Martin Fayulu betela ki yango PCT. Alobi tribalisme, tous ces souvenirs atana liloba oh Mobutu atike la biso lobi c'est l'unité nationale, unité nationale waneza lisusu te. Et comme il y a quelqu'un qui a mutu ya tribu boy, il faut soutenir mutu boy pour pas ya tribu boy. Donc là quoi est-ce que et aussi la rapé tribalisme. Ouais. Ceux qui font apologie du tribalisme, bazan un échec. Parce que bazoui va kotanga les signes du tenté. Le Congo, le peuple congolais, c'est un seul peuple. Na peso exemple. Baimboka ya poto basali nyonso. Na ba kodi omona biso asalaka po ba panza mboka na biso. Mais toboyi. Toboyi, ce qui tribalisme existe à ndembele Gome comme un pays, ndembele Kaimbe comme un pays, ndeboyeba Congo comme un pays, mais tolingani mingi. Mais on a encore ressorti là-dedans dans cette affaire, et ça, bah politiciens mal intentionnés. Oyo basa na discours te, basa ko s'accrocher na mpangi na beto, mwane tout, ndugu. Non 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 non. Na tango oyo Europe comme pays. Nathan aux États-Unis d'Amérique, depuis très longtemps, sur les 54 États, et ça, une nation. Nathan Oyo, les gens fédèrent leurs forces.
Parce qu'on dit dans la nature, l'union fait la force. Bango, bazali ko luka, ko inciter nos amis qui sont à l'intérieur du pays, la plupart sont des analphabètes, au nom de Munukutuba, au nom de Mwanetu, au nom de Ndugu Yangu, au nom de, c'est pas moi là, ok? Pour bakoka, ko tirer dra côté na bango. Ces gens-là, ce ne sont pas des nationalistes. Le lot, on a personne qui sa moi namboka journaliste. Ceux qui te lobby, to katakatanga. Bakinte, bakoma mboka. Ndenge ba adepte ya katakatanga balingaka. Ok? Et comme mboka, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais tant ba comme na katanga, et comme susu, biso ato lolaba, place minérale à la mingi. Bino za na sud du côté minérale za toka bwana. Vrai ou faux? Vrai. Tant ba comme na lolaba, bazu lolaba na bango. Et comme biso ba rundi, bino ba lubakat. Donc esprit, il y a sécession est un mauvais esprit qu'il faut condamner avec la toute dernière énergie. Donc ceux qui ont jeunes congolais, au moins les leaders yamboka na bino, azo la masolo ya Munukutuba, benganaye na comme Jésus Christ. Azo la masolo ya Mwanetu, benganaye na comme Jésus Christ. Azo la masolo ya Ndugu, Bandugu, il faut les chasser. Pour l'instant, nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de la cohésion. Nous avons besoin de mettre de côté toutes nos couleurs politiques pour que nous puissions favoriser cette cohésion nationale tant recherchée. D'abord, il y a un parti politique, nous avons un tribalisme, mais ça non. D'ailleurs, parti politique Nabiso, et ça parmi les 5 partis politiques les plus meilleurs du Congo. Parce que Tolobaka a été Tokobombaté, parce qu'il faut qu'on nous appelle Moninga. Na Congo Nabiso, parti à l'Iboso, c'est UDPS. On va pour comme un pouvoir. Dans le Bandakala, avant de voir au pouvoir. C'est un parti qui a des militants, qui a la base. Parti Yami Baleza Palou. Ils ont un militant, ils ont la base. Parti Yami Satosa Inafek, il y a Baba Kyungu que je salue de loin. Ils ont la base, ils ont un militant. Parti Yami Neza émergé au Abisso. Tous ont la base, ils ont un militant. Les restes, ce ne sont pas des partis. Ils ont un kiosque que Baligalo va créer pour Baluka Bazo à poster. Maître John Tokomi ko chuté malé mais Tokomo koma na suka to bilana nous fait une négociation au Salemaki au ba négociateur bazalaki entre autres Augustin Kabuya Zalaki, Emmanuel Chadar Azalaki, premier ministre Azalaki pour na ete babimisa membre babimisa gouvernement ebima to moni bongo au total 65 membres ya gouvernement olobini pour na yango négociation on a toujours la peka atilelo bato bele balobaki après négociation un jour après gouvernement Robima, mais jusque-là, rien du tout. Biso ba jeune to telemeli présence ya ba kasik o ya ancien régime o ba yebani ke o ba kodiongo ke o ba miyibi to bi bango bien na kombo to boyi bango na kasa gouvernement sika to lingete mokonzi ya FCC le sénateur Joseph Kabila Kabange a privilégié cette fois-ci ba jeune à FCC ba c'est belé ba jeune à FCC ba yele. Bajena FCC au bazana boanya, bajena FCC au bazana besoin kotonga mboka. En tout cas, moi na mboka Joseph Kabila Kabange, le sénateur a privilégié bajena. Na ngambu ya UDPS de même. Mais na ko senga bango mibale ezala mokonzi ya mboka na biso, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, na confrère nae leader ya FCC ba privilégié un gouvernement est à connotation d'union nationale. Bata la pe kota ngambo ya mwana mboka Moïse Katumbi, bata la pe na ngambo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba, bata la pe na ngambo ya mwana mboka Bahati Lukwebo, bata la pe na ngambo ya mwana mboka Jean-Claude Muyambo Moninga nanga, bata la pe na ngambo ya biso ba centriste. Vous comprenez? Donc, mais apparemment parti na bino yebanida, ezana en plein pensate. Koyebana ils ont la définition belé. OK? Ceux qui OK na zongoike ba matière za kuna yebani pe mingi. Mais ils ont la succès. Ceux qui n'atteignent comme on a écouté ça soni mingi. Olandi. Biso parti na biso quand je vous ai dit que nous sommes la 4e force politique au Congo, c'est sur base il y a implantation. Nous avons des membres, nous avons les mains blanches, to tikala ko gérer ata mukolo moko te.
sur base de notre tête, de notre intelligence, nous avons pu mettre en place une force politique au niveau national. Ok? Et nous nous battons aujourd'hui pour démontrer notre force au niveau des élections locales. D'ailleurs, boyebi, tant que vous avez banité, le lo soro ke boye, oyo ka songolo pakala, o biso toza ba centriste, biso toza ba centre. Bongo maman mwana mboka journaliste, non on va créer force centrisme na Congo. C'est ça biso. Biso ne ba créateur ou ba fondateur, s'il faut le dire ainsi, ou soit ceux qui ont imposé la pensée du centrisme politique au Congo, c'est nous. Expliquez Baimbo Kaba comprendre le centrisme politique. On est ligne Kolobani. Na minute qu'est-ce rapone de tokomi déjà na souka. Le centriste, c'est une force politique qui s'impose entre deux tendances. On a lingala mingi mingi pour nous aider ba auditeurs na biso. Beta on a lingala pour biso nous auto comprendre. Centrisme politique ezali engulupa ya bana mboka oyo baza komi kotisa na katikati ya engulupa mibale oyo toyebani na kombo ya majorité présidentielle na opposition. Mingi soko tali ngulupa mibale o majorité na opposition bayo kanaka te. Mais elingi ko bateke opposition za malamu to majorité za malamu. Na kati ya majorité makambo ya malamu pe ezali. Na kati ya opposition makambo malamu pe ezali. Na pesa ndakisa. Tozui le loyo ata eza majorité mais oyo biso no soto yebi ya ngambo ya FCC toyebi source ya majorité wana mais acceptons quand même parce qu'ils ont pris à refuta pour que na véritable démocratie. FCC ba na démocratie ba na majorité, n'est-ce pas? Une majorité écrasante. Or na kati ya formation gouvernement esengeli FCC moko pour le premier ministre a monté gouvernement na ye moko sans apesa ata Félix Antoine Tshisekedi ministère ata moko. Et ça démocratie, et ça n'a qu'à sa constitution. Mais là le loyo FCC a eu 23 ministères apesi na Félix na cash. Et ça n'indexe malon Rolanda. Vous comprenez? Et ça va passer moko idée moko valeur positive. Il y a comme il s'appelle que la maboko bravo na FCC, n'est-ce pas? Mais tu as côté à mouvance présidentielle. 43. Mouvance parce que le ceux qui ont dit logique démocratique, FCC a monté le gouvernement, le ministre tout. Il y a moko. C'est ça la vérité et la réalité. Mais surtout intellectuel tu es bien. Mais maintenant à 4 mois musulmane na pesi bandeko ya mouvance présidentielle et ça acte à féliciter. Donc na ngambu ya présidence. Lelo mona mboka Moïse Katumbi azongi sans problème. Jean-Pierre Bemba azongi sans problème. Mbusa Nyamusi azongi na Congo sans problème. Aza ko conduire autant de loboko na bana mboka tout d'effort avec lobby. Général d'effort avec lobby. Et ça va acte maman ya ko encourager. Si que biso ba centriste to joaka ba valeur ya malamu ya opposition, ba valeur ya malamu ya majorité to sangisi nde biso ba centriste. Yango monaka, omonaka ba prise de position na biso, ils a toujours ba prise de position ya boania. Les gens nous félicitent, non, les centristes parlent très bien. Mais ne confondez pas nous les centristes, les véritables centristes, na ba dongolobi so mususu bazaka na biso na kati ya ngulu pa centriste, ba koma kobela toujours biso ba centriste ba to lokuta to bengana bango pona bosoto. Maloba zanga tina. Donc nous sommes les véritables centristes reconnus par la CENI, ok, les forces centristes indépendantes de la République, dont notre parti politique, les MRJCO et les partis phares. Voilà. Merci Nabilo Nyonso Bolanda Kibiso, tozalaki bongo kosolola na mwana mboka John Mbaya Ntita oyo tosololi na ye actualité politique. Bon continuez toujours na kosabone na chaîne Nabiso YouTube. Merci na Roublin Bamba wazalaki sima ya caméra. Merci Nabilo Nyonso Bolandi Biso, bozala toujours branché na boso na politique officielle sur terrain. Bye bye.